rendez-vous à ne pas manquer. Shalom à tout le monde, il y a papa, il y a maman, il y a nous sommes bien à www.tolonacé. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Dans la 15h, na sengi bolimbisi ya solo na kombo na Yesu Masi Nzamba Kalambai. Tozui moins retard bien aimé bolimbisa biso mais toza liboso na biso tozo banda vraiment émission na biso ne zappez pas partager pote maloba na Nzambe ekende musika kolo akozanga te ko pambola biso de type ya que Dieu te bénisse partager Nzamba kozanga te ko pambola yo zo so ya musala Nzambe Nzambe akozwa so ya musala na yo nazanga moko tende bosomona na kati ya plateau. Je suis avec mon papa, mon prophète Angouya, prophète à délivrance. Il est vraiment Nzambe, prophète efficace, l'homme de la repentance. Mikolo papa comment changer. Shalom papa. Shalom maman Tolonacé, maman Balola Bilang. Amen amen. Alors ça de musala Nzambe ke boso ba maman ba opesa goût ba opesa appétit au sala Nzambe na crainte na robanga Nzambe. Amen amen. Ba maman Tolonacé ba pasteur ba opesa ba passer pour ça crainte au robanga Nzambe rola ba garder du temple papa Carlos. Amen. Shalom shalom et sigoza papa Carlos. Amen amen. Na profiter na saluer maman capitaine, maman Mireille Mboso Nzambe apambola yo. Je suis avec ton père na plateau. Yesu apambola siko zali pe bana la gloire de Dieu surtout. Nzambe apambola bino bana ya mema. Papa bonne santé à l'imoma. Ouais, santé kitoko ozomona naza na lunette à soleil. Donc à mode de vacances. Moi eleki makasi. Moi eleki makasi tozolanda bapa mindele. Amen. Nazali na vacances à 2 semaines, na voyager na famille na nord ya France na JV donc sozo ki ne kota ba les Ardennes kuna. Reims, Charleville, Mézières, 2 semaines à vacances. Yo mo yebi kolo na bisa sele mukli pendant 6 jours 7e jour après marqué pourquoi pas biso. Et on a profité au pesa ba pasteur ebele conseil bazo bela bazo kufa avant pour bali opé maté binde na zoko na santi na zongi ya sika. Église etikalaki nga nazate me Yesu azali molimo santo azalaki tozana ba doga ba maman capitaine maman et la gloire de Jésus-Christ tozana ba pasteur Norbert tozana ba évangéliste Timba tozana ba frère William Fitir évangéliste église tozana ba papa Isaïe ba maman Pele ba maman Gisèle Kasongo tozana ba Yvon Moyembi na Kolo tozana ba frère Priska tozana ba frère Arnaud na Sainte tozana ba temeto église ekole ko mubane do na kokende na église e continue ka na zongi na kutisu église su maman capitaine na vimbisi église ba ba Yesu ebele ko ndenge na zalai ya mba passer vraiment pour ba noter vacances au sala be boki pe mbonga mabonza te ba oni ba na ba mamote. Amen. Parce que ma petite sœur Mayala Ngombi, Adrienne Mayala, Aïsena Masoro Yambi, Papa Mbukutunaye, est-ce que mon Seigneur Nzambe pas qu'autique église à Kepe quelque part Kopé mais s'appelle Moutou. Si mon Seigneur Nzambe a un droit qui vacances, parce que la Bible est claire, la Bible Nzambe a créé qu'il pendant 6 jours, 7e jour il se reposa. Répondez les vacances, tout battant Nzambe pemaki. Ça veut dire Nzambe a contrôler son qualité. Mais à pemaki et si vous avez bien même temps enlèvement au salma église tokene fête annonce na Yesu pendant 1000 ans 1000 est égal à combien de jours par Nzambe un jour ça veut dire même Yesu pe abotokeno pema avant guerre à Gog et Magog bakanga Satan so tokena na Apocalypse 19 Apocalypse 19 20 21 pour bakanga Satan ba tchaye na mort éternelle. Donc le fait annonce, les a 1000 ans, il y a rien à Christ dans l'église. 1000 est égal à combien? Un jour par Nzambe. Donc il y a pas au paiement avant guerre à Gog et Magog. Donc vacances, elle n'est pas passée pour qu'il y ait vacances. Beaucoup de gens là-bas, VC, Bestoma. Bah oui, bah on va m'abonzer, ça n'a confiance à Bana. Ouais, les un message, papa Nabiso, l'homme de la repentance. Atindi pour la bassin Nzambe nyonso faut kopé misaka nzoto l'état zata comme yanga pasteur Elwanga zana vacances Nicolas na mwasi na bana na mona ki pasteur Ale Makanda na mwasi na bana mama Lydia bana vacances c'est ça exemple ba pasteur la ta coupé na yo pepe koto la ti polo nde ba ndele baza tango ozonga koto tozongi li ba veste ouais il faut kopé misaka nzoto mama
évangéliste, c'est maman Mimi, maman Mami Maka, que Dieu te bénisse. Lobi, tu en direct, Lobina, maman évangéliste et Mami Maka, oya kufa ki na accident, pour moment na musala makasi ya Nzambe mutu accident salami ya kufi mais Nzambe bazongi sie na bomoi, pour ete atinda ye ame ma parole na ye na monde entier, aza na ministère moko oyo eza vraiment oza puissant ezokamba na Yesu Masia ye moko maman évangéliste et Mami Maka kolo Yesu apambolo. Mais papa, vous faites que ça maman évangéliste Maka mbote sika za Mami Maka mbote. Voilà ba maman ba obanga Yesu Masia, ba maman musakoli mete na Hollande, maman évangéliste Emerance Mayala, ba maman ba obanga nza. Yango lo na Facebook mikolo. So ko moni ba maman ba hotel na Facebook, boluka ba église ba uta bolanda témoignage na bango. Parce que ma maman évangéliste Emerance Mayal, la maman ça n'a pas de autobala mikolo. Na fière à l'Axabou Batsora Hotel. Sauf que l'église n'a mangembo na Belgique, elle a témoigné. Mais pas prophéter c'est impidique, va porter na Facebook, va évangéliste c'est impidique à base. Toyebi l'église va uta te basala ba dégâts na l'église siko ba yeba yango tolobi Facebook bokeba. Bokeba Facebook tozali atoye na sujet musu mais to ko chrétien pe ba sujet musu pour ba prophéter c'est impidique ba bengani ba on église di kolem pidiske ba ye na Facebook ba prophète impidique ba bengani ba moko na Canada kombo na otanga ombala sima po bango ba otouchenga na otanga po omoni mama bango tanga olobanga na olobate mais l'homme de la repentance tanga ba papa parlementaire ba ko molenga ba ko mi ko benga mama to na ko lobela ni émission mo dan boyo kite bol il faut moyembi mwana nanga il faut moyenga boya osala émission asali émission pour la prophète mo Jansi Nzamba na ya ndoki ana Facebook azo sasa papa Jansi aza na église awa na aza na église te alinga skokenga ikala ane utoleka alinga skokenga na église abimisa des autres naza na audio mon serment maman Marie maman mazaka na église maman na sali ba révélation prophète on a donc bon et ça sujet to yena monter le mais le quoi to chrétien prophète on maman alingi batu na église asali ba ye alinga na batu botinda ke ba western abenga ba pelle vidéo mi takala basi otinda ba photo mi takala basi bazo témoigner prophète abengi ku mwasi ya mosali ya Nzambe mwasi ya garçon ya frère moko atini les photos bonunga bime yo za prophète Jansi Nzambe na otindi lo photo mu takala yo za prophète ngo laksani oh prophète wana frère mo ba yebane ba kolane na njili kombo frère yango Raphaël esika za na pesi mbote Raphaël to sala ne musasa bi prophète yoni mutode to kolane na njili papa ne chef à quartier to kanga indoki na âge à 10 ans do ba prophétie ba sala na ko koisa ba nenga zo sa ko bana na oto na serment sous jeton en Angleterre même mazo spoke ser wala c'est moi tanga la ndie mission mo na kolo abeninga ba mama Facebook keba photo ne déjà si ba publier on toujours ça la bol pour protéger ba maman na Facebook so mo babi mikolo a changé profil a changé combo a tika ke longine a changé ko ya azara ba combo ebeli prophète Jansi Nzamba molai bakanga ye ndoki na âge à 10 ans na njili akola lokola ndoki le prophète on est à côté qui ndoki na Facebook azana envoyé na ye moko boye kapiango mbunza mabe donc baso travailler na ba au moins batini les bino ba image de comme quoi ngana zo senga prophète na ba prophétie na tindi ba photo c'est faux maman to la c'est yo zali muta média est-ce que ba montage les années au moins ka gelongi na mutu na tindi les années ezali ezaba est-ce que bino boye ngana prophète ça l'église ngana prophète ya parole si vous on a pas de prophète si on a pas de quoi ça va vraiment Nzamba pambola bino ba papa Carlos ba maman Tolo Dassé ba prophète gloire mola ba maman Nasha ba pasteur nyonso ba maman nyonso ba maman na biso ba Jolie Mayala ba maman obolinganga ba maman Mérance ba nyonso bo monde ba photo na bobi mosako l'homme de la repentance ko banga te yo to yebi na ba prophétie to yebi na okwesa ba to yebi na parole kaka ya repentance Nzamba pambola bino na confiance bozala ngo ke bino mo boyebi za ngo likuta ba montage pe boyebi muta otinda ngo muta zo tinda ngo wana lelo na ngina sale ni sabengi mama Tolo na sako mo banga ko banga te mbonza mabe ko banga note kapiango na osale lo te mais propagande zo sale koti mai mais yo Nzamba ufuta yo Nzamba pambola siko papa est-ce que relation ni yo bozaki na ngona pasteur
Jean Sinzambi pas. Ça y a une église. Ayana nous potote askokaka. Azala en Afrique na Facebook. Na Afrique na Facebook. Na azali na relation te. Na moni na Facebook WhatsApp makamba ba repo aza na Facebook abimalwa muta repentance. Tant na moni ba thème na repentance akoma na sepelit. Na sale demande na miti to bani ko soldabie. Ti alobia salisi on jemo nini ni babenga ngoni. Babenga ngoni orphelinat. Orphelinat. To aider. Azala orphelinat. Azala no monte espoir monter la ba photo pa benda la langue. Biso to yeba te to côté na gêné. Maman mon mari azali maman église, maman sociale église. Ba yeba na NP. Sikoyo pona respecter ka image ya ba maman, atia poto alingi maman moko boye. Maman wana auti ko sala audio na tindela kya mobino maman wana témoigner ndenga tika basi mitakala yekuta sala kya mopone me ya boyaki. Alingi maman na alingi na mbunza mabe kapiango. Mbunza mabe kapiango prophétesse moto za ine l'église kala mbunza mabe. Alingi bango kotika bango mitakala na baba nini to sa nenda zalia na pare na nazana na kapiango baba nzembo anniversaire za oyembla chanson nzambi nazana ngwa. Si on a bien publié, on a publié, yo kapiango yo publié ba photo nga osenga chanson nzambe prophétie. Chance ba maman o ba binga na muta prophétie. Mais yo biloko za oyembla chanson nzambe ba nzembo amour, ba nzembo ba fali pupa. Ba makambo sala na Château Rouge. Merci papa na biso na suko ko tuna kapesa, yo na suka tuna kapesa. Ye wana na Château Rouge makambo tozana ngwa. Si on a bien publié yo mais eux n'ont pas publié pour nous mosala nzambe mais likopano autobenga apôtre mobo ya Braza Congo Brazzaville na otanga komba apôtre na sino akiko sena magamngana ko finga apôtre na tine apôtre na Jésus bana confiance na yebisa apôtre tango gozonga to sola na yebike kapia mboza mabe mta osala ka apôtre mo ya Congo Brazzaville na pesio mama Natasha Mbote sikoze évangile Natasha na Braza bosa musa na apôtre na on c'est le temps na respectable minyo moko yebi heureusement olobi nanga prophète je suis disposé non décidé na yebi mutu azosala baje wana mais ntango oya apôtre tokosolola naye zamba pambola yo apôtre sikoza na linda apôtre de la nation yo moko yebi nde nalingaka yo bamateya no nalandaka napesa yango beloge nazala na confiance et puis yo kozala na confiance nanga donc mutu abebisa confiance na biso te mais mbunza mabe kapiango makambo yo ozoluka okutana nango ngana homme média. Shalom, shalom à ma grande sœur propre Jolma Mayalos, ya Kati. Je partageais ya shalom à ma fille chérie d'Éthiopia, ma bras droit, Kolo Yesu, à Pambola yo, Adasta Esther, Babi Kombo Sika Mikolo ya d'Éthiopia, Adasta Esther, Kombo ya Mouya, Nzambe, Apambola, prophétesse, Maman Mami Maka, Nzambe, Apambola, Bino Bandekono, Soto Boza Aline, Toza ensemble, ma petite sœur propre, Mayalos, Ngombi, Adrienne Mayala Nzambe Apambola Bino. Mais papa Toza. On a dit ils vont moyen na kati to la ils vont moyen de missionner comme on a plus de 10 000 vies. Ouais, chanson Nzambe. Na yambaki frère na yokaki frère. On a pas ça l'émission. Moyembi et puis na koyeba koza isusu frère na biso Yvon moyembi na mikoleza koya na koyeba koyambe na bien aimé dans le Seigneur nous tozolo baka awa isa pona Évangile Simba merci pour l'information Nzamba Pambola Sikoza. Pona mukumu na Nzambe bien aimé dans le Seigneur toza ko dénoncer misala nous surtout o ya Satana. Bibelo bibaza kati na biso me baza ya biso te bana na Nzambe vraiment il faut que ça la attention na ba relation mususu sala na kati na ba Facebook itala ndeko na biso bien aimé na biso azali lelo na morgue na mboka Angola ndenga sala ki relation soi-disant na mobali ya poto mobali ya sakufa mobali ya zalakate jour ekoma ki ya rendez-vous na mobali aye na ndaku na bango akoti na ndaku ye azomona mobali me bato oyo baza pembeni ba omona mobali te réseaux sociaux bien aimé na makambo ebele faut ko keba na ba mibali o baza ko senga batu ba nzoto na bango na nzela ya réseaux sociaux mobala ko senga kangela ngai photo ya tolo na yo kangela ngai photo sambila ba prophète il faut vraiment ko sala très attention baza ba argent ya diable oyo ba ye camoufler na kati ya musala na Nzambe pona koyeba ko bungisa bana Nzambe nzela na nzimite ke mosali ya Nzambe ya solo oyo ya banga ka Nzambe akoy senga copine to connaissance moko boye nzoto na ye o asenga ye basala amour na kati na nzela ya telefone na nzimite wana eza misala ya Satana ezalaki vraiment sujet na biso te mais lokola tokoti déjà na kati ya sujet yango
toza kaka na kati ya sujet yango mais sikoyo papa prophète Jansi prophète Jansi abengi yo te bosololi te eloko te koma mutu akoki koya ntina kati église na yo boza na ye na relation moko te aya ti aséduire prophète mosusu na kati église na yo. Donc cela veut dire quand tosali na relation ye azala na relation na bamama mibale na kati église mpona boevite tokotanga akomba mamango te nga ntango namoni bamama na baopublie biloko nena biloko baa na église nga mpe nasangi relation nasengi ye mpe relation tobandi mpe kosolola na début namoni makambo ya repentance mais na suka na ye mona repentance te siko bamembre nyonso église bami na nga ye azozwa bango mpa osenga yo demande banda yo mona api yo oza na kino osenga batindela bodimi awo bopubliaka bafoto na nga na mama moko sikoyo mama moko église mama Marie baswani na prophétesse Mbunza Mabe likolo baweli Jansi mama na nga azali na vacance tandeko na mois d'août ane otoleka ntango nazongi bo mama na bi na nga prophète j'ai à te dire na bi problème ni mama na yebsinga no prophète problème ezali awa problème ezali awa talabo Mbunza Mabe azodongola nga pona nini Jansi Nzambe alinginga akelingi oh Jansi Nzambe akelinga zu série ya mama wana lisusu akoti potopoto donc alingi 3 personnes l'église moko kobenga bango bafoto banitaka kosala bango masturbation nazoyi biso masturbation 3 mama église na kapiango baosala bamasturbation na kati oui nazala baambi oyo akisha sa prophète oyo andoki ya molai Jansi Nzambe na montage fo kotia foto na ye bato bamona Jansi Nzambe wana ndoki bakanga ndoki na age ya 10 ans na njili merci papa Raphaël ya ndongo informanga makambo njili akola age ya 10 ans ndoki papa na chef à quartier ya njili bakanga ndoki keba na mutu wana sikoyo ye akamati siko atindelinga ba image ye mamana atininga mandenga zokomele makamba bolingo na ndenga zofinga kapiango ka prophétesse kapiango ya biso église zaka kalakima to atimi pwana to azo sala busoba wana prophétesse église yesko prophète wana na kiti sikoyo akomi kodongola mama na Marie l'église bango bale komi koswala kanga na moni bona vacance na bengi pasteur ngedi na bi pasteur ngana na vacances landela makambo wana po pasteur mtaza coordinateur landela makambo wana solola na mama wana sola pe na mama mususu wana oyeba mama na basolola na pasteur mama mususu basolola pe na mama na binga na bona ngo websa pasteur po na ndingana intimité leke mais yo prophète na confiance no pasteur abenga na bité mama bangi koyebiso mais na ba preuve tala botala mama prophète wana aya prophète Jansi Nzambe ana misama be mama audio on ezali to balancer on na l'émission soit sur de teza lelo to balancer maman Marie ndeba osona ivo moyema abi papa te atika osena kudu tala masturbation bolumbu ta papa ba mari de ba koteli na tout ça on ya bamba bando maman suis déjà prophète asalo ba masturbation on kotu ba mari de mwana lala soubiete akoma obela bela akoma ba malade prophète on na kindoki ndenge memba mama la ba moni prophète na alinga po mama wana na mwana na kindo po bamba lekisaka ba prophète Jansi abokeba soki amitié même moi na Yvon Moyenda zobela prophète wana soka lekisio mama te a lekisio mwana ba mama Facebook Nzambe muta permettre to ça de mission poto bimisa prophète wana poisa comme on Jansi za mikolo ba bien changer profil atie kombo musu na bosa ni kombo nkoya na ngombe elongine kaka Jansi tozo tie longi na ye po ba mama bokeba tozo aider ba mama ya Facebook bosa la très attention akosenga yo photo mutakala akosala no ba amour na mutakala akotindilo ba mari de nuit ça veut dire na prophétesse église na sœur wana Marie bakomi bambanda kosole bani l'église. OK papa Mbusiko to ito yeba prophète oazaki prophétesse oazaki l'église na papa Jansi baza la relation ni moi c'est la mobile donc prophétesse oazaki pa na yo na papa Jansi moi c'est la mobile yebe basala na amour pe na Facebook na appel vidéo mutakala oh ezoloba papa na biso mbuku eza ko engagé ka papa mbuku oui donc moi je suis dans le plateau j'ai fait mon travail ouais il a porté plainte qui porté plainte je suis prêt à faire mon travail oyo ezolobela papa mbuku ezaka ka papa mbuku ma preuve Jansi toi na moi police déjà ça na moi sikoyo nalina yeba mama oyo ayaki na église mutu amemaki na église eza mama prophétesse to mama ayaki na église ye prophète wana bayebana ene na Facebook alingaki ye ntango ayebani nanga akosi mama yake nga naza mwana fils spirituel na ye po escroquer bi atindi ye l'église
maman na siko quand na fils spirituel est-ce qu'on a gagné na nzela maman na gagné bandeko na ye ba ye église ndeko ne siko bani ko tia 300 € pour to futa salle et même ngambo prophète impidi qu'on a Jacinta mtanga yotia encore bango akimba lela mbo akoti si désordre mo akelinga na maman amela maman na to loba 850 € pour un voyage. Amélie, moi si ya frère na biso mo yemba 3000 €. Serre mo bonani na tout. Amélie 1000 €. Serre mon Angleterre j'ai tout. Amélie 2000 €. Cela veut dire ba prévoyance toi dans tout ça. Déjà l'Angleterre va porter plainte, maman na tout va porter plainte. Ah après biso pe toi na belema to que porter Jansin Nzambe plainte. Na kisha ça na parka matete. Si ba fond déjà dossier pour la prophète on impidique Jansin Nzambe Moulayi. Au souki touro. Au souki touro. Donc, bien aimé, et si vous prenez aussi ça, tant que l'État qui a né, on a bloqué, il y a un numéro net. Papa, tant on a bloqué le numéro, ça fait qu'il y a un numéro net. Prophète, on se dossier, alignez-moi aussi à moi, nanana, molimo, ils vont moyen. Quand ils vont moyen, ça tombe bien, il y a le prophète, il y a un dossier, pas nana. Na dit bon papa, aluka makamba mona lelo. Tobandi siko ba trace to bengi siko ser wana mari ser wana fongoli biso dossier to ana audio wana to be na tindela mo pe Jansi na Facebook ne tanga mon bonga bloqué nga to ana dossier na papa to bandi ba masolo akesi ko pa mo sa ivo moyembi ko kosa makambo ngana ilobana bango ezanga tesa papa mbuku atindelo kutu 1000 € tout ça po moi ça ivo ko selinga po ba tsa biso guerre na ivo lokola nzamba la tinga za ina vacances ba benga na bino moi c'est après na 3e monde ba série au fuba moi ezanga te eza prophète Jansin Nzambe mpidi mutatinga na loba bona prophétesse mo mbunza mabe awa kapiangu mna kosi la papa mbuku makam mwana fuka na sengi pardon ba benga mwana zoli la papa botika ngate ubimisa ngana libula moto tobi ezayote prophète na zandoki azaka na ba vele mtasalio bebi kale mama na comme 3000 € a osanza ngo ozongsa donc cela veut dire makam tozana 4 sœurs za kotika bolumu mitakala dossier mo blog au Seigneur et l'équipe hollandais monsieur Yvon Moyenga salaki dossier leki nango ngape na uti vacances na ye nanga dossier leki mais batu batindeli nga suba image ye kapia ngunza mabe na prophète na ba otinda ba photo ba montage heureusement bo bona montage mama tol yiso mona na prophète de l'église ono apesa na ba prophète bilongi kutu batie musuna moni ya mandefu lokola fali pupa na yebi kutu mutu ana tamukete soki pe pas musicien fali pupa batie na photo na yebi ata mukete ngana ko isabate ngana te ya ga repentance na za prophète ya donté na prophète ya ministère ya parole heureusement nzamba bundelinga et na suka prophétesse wana asali poto l'église na sala pour des émissions ça sert à rien pour ba conseiller nga kolobango soute papa poto à désordre prophétesse ko keninganda ko mela masanga na mbali no azane na ndawo makango wa frère ati makango na ndawo prophétesse a prophétiser ba prophétie to comprendre ça ya lukuta suga tamba peut-être bazami takala tamba ba feza bazami takala tamba prophétiser ba prophétie lukuta po ba pesa ye maté évangéliste mo mutape sa ye maté na mama mo ayibine ko théâtre bapesa ke mateya siko kutakoka suko te ate ministère ne peut se kufa za et puis na koma prophète ce prophète to benga ko chola po azana na ministère ta yibi ko te ate ka ye nga butana be boko mona lelo do ay tibida ne ba siko yo bazo pesa su mate ate ko ke no somba encore ko longola bazemi ko sama toujours qui donne un conseil à discuter au bito fan c'est to menu ngambo na royal sur l'église wala te boko mona na ko détruire yo détruire l'église en bundisa no nzambe ozo bundisa bisote ayo ki bongo comme to lobito fa mama tant que tu es en église poto sana to bongo la mitema siko yo so lingo bongo la mutema te basana do toti ko te ya repentance toti ko sala be mission pour la ba individu mais non nzamba osambisa biso ma mission to so lobi combien de amba obik webi ke baba ko ko loba avec la ko mona koka ko tambol est-ce que na likolo fete ça na likolo fete za ani soki mutabongo ni mutema ba repentance maman tote ya mizo même la soma ba apôtre impidique ba linga soute ba prophète impidique ba prophétesse impidique moko za suna Canada Bob Magema impidique mususu nani Bob Magema église de otokufa likolo impidique alingala violer moi dans l'église à Kokoba rebi Kokoba Kero tout ça obi Kero et moi pe azan moi mama benaza mutaza parfait mais c'est un bon garçon et on comprend on le na retard
Tellement c'est qu'on a besoin beaucoup de choses à moninga na ngada mesano. Ngam na l'action muto aza impidi ki muto. Alinga violer nga mon église nda. Batsa mon église mo galambela kai. Sermon en tant que commande que na enseigner personne qu'on attend la commande. Pour sermon peut te fondre de ça porter Bob Magema na plein. Bob Magema aya même nanda mon alala a même prophétesse impidi ba kenola la na. Moi si na likang ne azana moi si na Canada. Aya likang musufa sermon au Sylvie. Bobila dawa. Na voyez ça Bobila dawa. Akoya pa no mama tolo sa la prophète on a magé Bob Magema émission impidi kwana donc bango ba misa prophétesse impidi prophète impidi Bob Magema na prophète impidi ki Jansin Zambi donc so na ba prophète impidi ni sa tout mobima na Facebook bazo sasa mama yo so bensinga l'église na hotel na l'église na bani kolinga ba l'église yo sepela na mais yo na tika batwa ba mona nga mabe on azo protéger les Nzambe na ko tambola na impidi ka bonta et aujourd'hui le notre péché Kokoba a raison que prophète Bob Magema c'est un impidi alina na violer moi dans l'église à Kokoba na Rehoboth na ndaku ya Kokoba Kerok quand Kerok azana na bato di Makerok si votre péché Kerok raison que Kerok azana ko battre l'église na Rehoboth likola Bob Magema prophète Bob Magema azana mukuse moi na njili pe lisusu impidi qui moko total général ozoka mama tolo si vous l'homme de la repentance à l'obate papa parlementaire na yo si on a lobby na meminga mama tolo même nga na ande ono le tofano si on a une église pena na terre na bani kolinga ba église est-ce que bino bo sepela nga so bo sepela nga so bo betela nga mabo kwa koza prophète to bomba lisumwa est-ce que vous pouvez pas si les locaux ont gagné même 20 personnes d'église passe tout le monde si vous prophète on impédique Bob Magema ya tia des autres Bobila dawa Sylvie ozoyana ba photo ano kangai ngam na pixel ya sale émission mais cette façon lokola bango ba tumbolinga bazotinda ba photo ngana osenga prophétie pas Jansin Nzambe ndoki wana ndaku na prophétie atena osenga photo bino ko tumbolinga vous allez voir maintenant na sero lingo violer pas Kokoba toyana ye déjà Joel Maye ata on lo baba yibi masolo oyo maman Joel baba yibi masolo le kana Rehoboth pas Kerok nani prophète impidi ko na Bob Magema o moni parler la ngasa mikolo ahanda bagla soki sondongo to soki manini wana donc c'est impudicité bani ko bimana parler là et makata po makondo bondo donc impudicité et bani ko bimana na parler o moni mbo ata ko pesi biloko na sani ko ga mkuwa so ko landa on prophète impidi fana na yo impudicité la tan soto e moni ba serli boso be haba ko bona makata bondo e bondo e ya tan bondo donc cela veut dire impudicité fana de venir parler la langue prophète impédique Bob Magema église écoupée na Canada et bien évangéliste Jacques Louasso pasteur Enoch Nzamba pes apambola bino na Canada sika bozande bo informer biso impédique église écoupée Nicolas alinga en Afrique du Sud pas en Ndoki Afrique du Sud comme on est Ndoki Afrique du Sud voilà so pesa ba tension en Ndoki Afrique du Sud on pesa alinga sepsamo nani papa alinga de nos sous qui ça que nous renouveler pour nous robela liboma oui prophète Sénat ouais qui a bouffé Nicolas et impédique mususu donc tout robela liboma okufa lokola ba prophète mususu ba kufa na maboma ba Timothée qui est boye bien bino lo na bino ba Jansin Nzambe impédique à Jansin Nzambe impédique ya Bob Magema bozo kufa na liboma maman tol orabomba omoni impédice so matanzoto yo mona Nzamba ke lo parla langue mulimo bosanta ke lo bamakama musondo mulimo musanta ndenge ni wana mulimo satana impudicité fandi bobila da Nzamba pa molo mama Sylvie on est ensemble to pesio réseau tango zokol bake mukolo ko bake no lia na ndaku wana na sende mukolo ndaka zaita ke ne vacances akende ko lala parce que bata sende ni ba mone pe mbunza mabeta lala ki wana te yo pe place ye Bob Magema prophète impédique à Canada à kotaka libala tanga yaka awa alala ka te jour ango bake no lala no tel moto vérifier na ibis ya flanade la sarcelle pas balala na chambre 122 moi na informateur na to vérifier ango balala ka kuna na caméra surveillance zoka impédique wana bo Nzamba pambola bino omoni mama tol tamba ngo batumbola nga na loba te tanga nga lino loba balianga no basalini basepela mkulunganda liaga mu bakomoluka bapine batumba basa matanga babandi kolela matanga botumbola l'homme de la repentance siko ba réponse na bino bozwango donc voilà mama tolo na se prophète on a impédique on a Jansin Nzambe ya mulai na mona quel susute
asuki na ye parce que ayaki pas mona biso Yvon abebisa mona Yvon bolandi bino mo batema 4 et 7 pardon papa siko to yeba frère na biso Yvon na mwasi ne babongisi frère Yvon babong tolobi to yoksa sata na soni moi ça frère Yvon ça na chance asali ba masturbation te po ye mo ka yetse so papa na zai boboy je me suis abenye na désert akindele photo bolumbu moi si wana boy moi ça frère Yvon heureusement zai boboy mais à escroquer gambo abina so papa na tindele 3000 € déjà azana ba prêt si go prophète na sala nene so batindi mbongo batinda na communauté za na petit na confiance po jour ba makambo ko sala ba prévé zalate Western nyo na otina na kombo ya garçon mobo na bosa ni kombo ba pese nga nani matindele 3000 moi ça Yvon moyimba zonga ni mama lopang esiko zanzamba pambo ko moni mama lopang elombe tala moi si kitoko moi ça ba ko moni moi si kitoko Yvon zo le labi papa ko tika na okufa likolo mama lopang to koti mabonde ya 3 jours maman lopango to récupérer parce que na bana Yvon basa bien lelo na Yvon moyemba na kolo lobi ala mai ku dufumbo Yvon moyemba le papa na ngato yeba pasteur Jansi basi wana nyoso tu wana aosala bamoni na Kinshasa esika za l'église na Kinshasa esika za mwasi te azana basi o mwasi asa impidique azana basi na Kinshasa azana ser mongo na otanga koma to yebi basi ne déjà Kinshasa tito ciblé ba misuku to za contact na ba azana basi papa père spirituel na auto bengane likolo impudicité l'église azana père spirituel na se respecta sana bon papa spirituel tanga bengane aussi à se respecta père spirituel na ba bêtise sur na kuté papa mon bobo to se respecta ba bengane mikolo de no sala susu croisade pas ya prophète moi grand homme de Dieu élevé la Kinshasa papa monsieur Emmanuel Lumbu babengani ye lisuku asali babuzo bakuna babengani azote akoya ikutu na cher azana ndao mikolo azobe nasi peut-être liboma se bandie to ite so si bakangie ba cher prophète impudique wana Jansi Nzambe donc cela veut dire azotia poto ba mama Facebook ba papa Facebook keba na ba prophète na ba prophétesse à Facebook au Sœur Maria Lobagi vomé za na prophète le pasteur dans l'église au mona gaï il y a Facebook keba parce que groupe na bango bazara so baké croisade na baninga musu bazara na ba Belgique ba évangéliste so baké croisade na ba makangu na bango na hôtel oui tamba sala ba croisade on y fait moto zaka na mona ville tamba sala croisade kasilika ngaza ino hôtel tamba sisi wasili si baké na nkoro o ba mela na nkoro na ba Jack Daniel tamba ke kuno ba banya nkoro na Jack Daniel tamba oyela ba koma bon na mbunza mabe yepe sanga ke amema pina likangu na fiki hôtel ale kuna bake batei tango bazonga bakanko bino kuna bakoti mabonde bango kuna na nkoro na bango webi nkoro soni tango fort konzo fort eza lokola ba dopage boko sa bokima na mutu 60 minutes yo lembi me ya lembaka te imaginez ba prophétesse Nzambe ko soma nkoro ba prophétesse Nzambe ko longola bazeli ba prophète makambo ebele mama to ko supportant l'évangile il faut to dénoncer ba plan na de yango pa na Facebook bomoni évangéliste mon prophète moko oté na église boluka église na Facebook boluka église na bolanda témoignage mais papa mbuku nazoki eza question piège nazoki appel ya mosala Nzambe moko ayebisi na lobi ke yo za na papa molimo te non c'est faux c'est le kuta na père molimo na nga kombo na ye pasteur Mutombo ya Jésus revient à Selemba maman na nga za témoin panga na bongo la motema 94 père sona mauto kouf après sima na évolué l'église mobo na Kinshasa pasteur Séraphin Ndambi bayebi ye mentor nanga ministère nanga bima déjà mais ye mutayi ko confirmer et pasteur na Séraphin Ndambi aza tokolo ba cousin ya moi sina na na okaki ba bike yo osengaki au pasteur oyo zo benga lelo impudique pasteur Jansi Mbuku ce qui va chaque pasteur Jansi Nzambe osengaki ya za mentor c'est faux. Petit wana mutema ngata na bongo mutema aza suri na ba âge ni ngana na 52 ans tant na bongo le mutema ya zena âge on aza skronda skroka bato ngana ke senga za manto aye mamari akosita yebi kote ya taola tsangani aya na ba prophétie na ba makio oui pas Emmanuel Lumbu apesi ba mbomba sa ba makio ne beti poto Emmanuel Lumbu grand prophète à Makali abengani abi koya su kote ya te convention zo continuation au théâtre ba pesa ke 14 jours ba quartier Emmanuel Lumbu wana baza tokolo baneti bango baba ene na biso na magama Nzambe na ba jema yemba tango bango bazabo biso za biso to ala na ba deniles biso ba génération
so otuni prophète Emmanuel Lumbo otuni Denis Les otuni ba groupe Jérémie Mapé sona ba yebinga prophète Ezekiel ba yebita na banami te Jansin Nzamba zalete zela mkono ke kina okutene Emmanuel Lumbo Jansin Nzamba zalana aloba no moni muto grand yemo Emmanuel Lumbo benganga abi oh pena grand oki do ba yebi so to kutene Denis ba sa te moi Jansin Nzamba zalete ba petio na mike ba Jansin Nzambe tant biso to bani ba ministère ba nona tout tant so azaka na 8 ou bien 10 ans allez amanto na c'est faux yango ni batindeli bino ba capter des grands na lukuta na no senga prophétie heureusement boyebinga prophète gloire mola maman na chamola nzamba pa mola bino ba bi papa to yebi no ba prophétie za lukuta mais ba binyo so botindeli ba ondima ba wango te za ba montage mais biso to za na bodio na bino évangile nani moyembi na kola salie monsieur comme na 10 000 vues batani comme Jansin Nzambe donc baza impédi ngana oza somo na monte Dieu ne prend jamais un innocent coupable, il prend jamais un coupable innocent. Jansin Nzambe ça fait une année et je crois un mois en otoloba na année na za rappel na ba kamunete. Et puis il s'en a mentor na nga olaksangani. Aza mentor na nga ndoki wana déjà za mosala satana na mosala Yesu. Toza eloko mungo ta olaksangani. Balobe silinga ba pepe na Nzambe sika bozali ko Yesu apambola bino nyonso to passer un bouc à lobby oyo yo moni ke déranger yo bien aimé bolimbisi ya mwana siko na ngana suksa tamu siko prophétesse au tamu na mabe ko kene banganda yo zali mwana Nzambe yo za mwana Nzambe est-ce que on permettre ser église balinga gana frère mon frère wana ba komanda mo akominda mo na frère komela ba Jack Daniel kotala ba wene musique komela ba nkoro prophétesse azuzemi bakelo ngola zemi tolo ba s'il te plaît. Parce que non, parce que quand on bateau, bakoti Morita, maman Chantal, maman Chantal Maveka, à maman Chantal Maveka, que Dieu te bénisse. Tout le bateau expliqué dans le ban dans Nzambe. Mais expliquez pas dans Nzambe que ça droit de réponse. Il y a Babylone batinda qui va capter des crans. C'est ça le putain. Bien aimé dans les Seigneurs parce que normalement on a des la confusion et comme il y a un conflit dans le cadre de bassin dans les conflit des droit de réponse papa n'a vu son mot papa n'a vu son mot à Sali donc papa n'a vu son mot à expliquer que Azara qui n'a prophété sur moi à qui n'a église apporter qui est comme moi na prophète Estés avant qu'il n'a pas église là-bas ça l'ignon sur papa n'a l'église la gloire de Dieu na Saint-Denis côté na Saint-Denis avant ils allaient na Sarcelles sur baza na Saint-Denis parce que beaucoup ça pour expliquer en lobby que prophétesse Wana a changé 3 bibali na kati ya église yé à l'homme de repentance a teaka ko banga Nzambe ako kotika te muto ya l'église Nzambe a détruire l'église Nzambe bon muto ya l'église Nzambe a détruire l'église Nzambe comportement wana oyo prophétesse abandai ko sala et ranjaki papa na biso mukutene papa na biso mukutanga utaki vacances aye aluka avant pour vacances avant réunion à comité de discipline pour s'assonner afana na ba hôtel à cité prophétesse si abongisa marche taye totindi pasteur moko ya coordinateur église pasteur Norbert akeno lobaneki a hôtel à lisusuté a hôtel à lisusuta ofana na ba ya siligi à partir de na église te pour afancer tango akei ça fait 3 mois siko tango akenda bandirando alobi afwa détruire l'église pas de siko to yeba 3 frères wana oyo prophétesse abimaki na bango pe basaka na kazi bango na kati église ko l'église na kati église oyo bazali na ndako wana frère moko Paul bana na ndako moi kaka mon église abakoma yende bazali siko na ndako oui yende bana na ndako siko tango olandi audio wana okay atindeli mama mona Kinshasa ke na longole zemi te zaki fausse couche nezala ta na longole zemi est-ce que mbuko ana fimbo beta ngolandi yango est-ce que mosala nzamba kolo babiloko bon mosala nzamba kolo babiloko bon ye moko lobaka ko partageant ba bino ba otindela bilo yo moko loba boza ba opesinga lelo raison est-ce que mosala nzamba kolo ba bon elaxine wana zana mupagano te c'est qu'il paye aza paye na mosala nzambe te mutu moko tambe manga na poto papa na ngabeta nga fimbo mais maluba nzambe beta ka fimbo corriger la biso siko so maluba nzambe liko corriger te po yo ya poto mutamema na poto te mutaobeto fimbo te yo di langage ata babali ngati na zwi zemi na olongola ngote est-ce que muto babali ta kozwa zemi
C'est que vous vivez l'impudicité. Et puis, moi, ça, nous vivre l'impudicité. Binomo balanga nzembo yoki réponse balangi na Facebook. Donc c'était droit de réponse au papa Nabiso Moukou à Sali. Donc il y a sur le concerné au papa Nabiso Azolobela maman prophétesse. Donc papa Moukou a méki qu'on caché pour la première émission, a méki qu'on caché Kombo wana pona respect kimia na respect à bana na nzambe. Et puis bien ko dénoncer papa Nabiso ko azosala ke aya na désordre. Makamune mususu ya prophétesse wa mbunza mabeza na ki. Oya tika ke mitaka na appel vidéo. Batina linga bilo musaza oyembele banzembo abolinga fali pupa na anniversaire na ye. Bodio ngo ezali na oyo kusoto balança on émission zoya. Amen. Donc ezalaki Amen, ma Chantal m'a fait que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous avez dit qu'à la première introduction, papa m'a réagir par rapport il y a un message moko et autres tambola bien aimé, na ba WhatsApp, na ba Messenger, et soi-disant prophète Mboukou Azo Senga, prophétie et pas y a passé, pas y a passé Jansi Nzambi. Donc raison pour laquelle prophète Mboukou a hier pour dénoncer que ce n'est pas lui, parce que ce côté li message wana et ça capture d'écran, photo y a passé en Mboukou et allé dans la conversation, mais côté ya papa na biso Jansi photo ezate. Donc eza pour na papa na biso Mboukou a pour dénoncer moi lobi eza ba montage oyo baza pour monter. Donc pas la repentance. Pona ndenga telemeli ko telemela misala ya mabe, ndenga telemeli ko arrêter basali ya mabe ko telemela misala nzambe na kati église ya nzambe ba agent ya sa ya satana ba ko tika te ke mutu atelemela misala na bango esala mati. Donc passer un bouc lobi na l'église la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Comme on a ça gloire de Dieu, donc il faut libre mususu te et ko ki ko régner na kati église la gloire de Dieu, mutu nyoso ka servir na kati église la gloire de Dieu et c'est ngila tambola atambola ndenge nzambe alingi atambola puis atambola na molimo ya Mboukou parce que Bible c'est ce que Élie atambola ki na molimo ya Élisée. C'est clair. Donc ce que vous avez dans la église la gloire de Dieu aux ondima papa Mboukou te vous avez l'esprit mon côté moyen botambola nzela moko et cette Bible lobi na biso lobi batomi balé ba kotambola nzela moko te soki baza na koyoka na te. Donc c'est lui le visionnaire ange de Dieu on nzambe a établir na église la gloire de Dieu. Donc misala wana ya obalate oyo ko servir na kati église la gloire de Dieu alingi ya moté ya lingi soki obalate tikala obalate zwa mobali na kimia obimisi na miso batu mobala pesi mbongo babali otake musala nzambe et puis okozwa frère otie na ndako non ko frère wana futi la ndako azana bana nena mama nena kina bokolaka frère wana mutakindela ba mbongo frère wana futi la ndako ya fanda kana ndako moni yango siko abateki maloba nzambe likolo mbongo bateki maloba na likolo ya bateki maloba na likolo ya mbongo. Donc en bref, il y a droit de réponse au papa Nabiso Mboukou aye ko sala mais papa Mboukou est-ce que moni ba audio non moi audio comme ko balancer na photo yo mais les autres retient audio te ya mbunza mabe na Jansi Nzambe wana pas genre droit de réponse za yimba la sima OK na audio to qu'est-ce qu'on a audio réseau circuler bolingo ndanga et quand il a assis ici donc ça sujet yambi shalom shalom servant de Dieu maman Ange shalom à maman servante de Dieu maman Ange shalom à maman Chantal Maveka shalom à servante de Dieu maman Ebouakadine Orléans shalom shalom à maman Mèche Bouchette shalom shalom à Ndeko Papa Carlos Kama Aigle shalom
Andeko Lydie, Shalom, Carlos Aigle, Shalom à Mayala Ngombi, Shalom à Jolma, Mayalos, Bandeko Nyoso Tuoboza, Nalil Mama Dieta Matadi, Shalom à ma fille de Tipia, Shalom à Bandeko Nyoso Mama, évangéliste et Mami Maka Kolo Yesu, Apambola Biso, Papa Tokomina, Bolingo Nanga, Ndanga. Yo. Bolingo nanga bolingo ndanga oyo eloko nini okoloba po na bolingo ndanga eloko wana esirkilaki nga naza otiango kate naza omona kaka nzembo wana mais ntango yo otinangi papa etidie na nzembo oyo tosalilango émission mpo oyebi kaka biso travail en collaboration nga nayoki ona bia mama nalandi nzembo oyo nzoka tiaka ndanga nga azakata bolingo nanga mais nzoka tiaka ndanga yango na mama to la vente okende na nini totanga na maloba nzambe na Matthieu 24:24. Amen. Matthieu 24:24 lobi na biso to banyango na 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Il était possible même les élites, de séduire même les élites. Maman Tol, Matthieu 24:24 le banabso. Que batouana va s'élever, balabite que pour baya côté à foule, mais pour pas ça ni, va séduire foule. Mais puis mon séduction, ils ont trop dangereux en France. On balbi moi soit séduire, on va me balayer séduire. Donc séduction ils allaient bolingo mo ya mabe ya côté négatif. Cela veut dire que séduire batou et ça nous dit que Robin on a délivré que quoi envoûter batou. Cela veut dire Bible lobby en batouana ba koya ba faux prophète, na ba faux Christ. Le roi va faux prophète, le roi va Jean Sinsan, va faux prophétesse Mbunza Mabe, va faux prophète, va Bob Magema, groupe na bangwana ba koya ko séduire batou. Et puis Bible dit va ko séduire foule. Au moins maman tono na c'est. L'église a solo na Kinshasa. Et ça l'église a mis na ba bandala tout monde ba 200 personnes, 100 personnes, ba 20 personnes, l'église a solo ya ngwana. L'église a mis la plupart en général, sur les a 8. Les a 10, 8 ya lukutami balaso. Ba mutom, ba mukun. L'église est belle to kotanga ba komboa, ba komobilisa ba pese ba gorodo ba ye ko séduire foule. Ba jansi nzambe, ba ye ko séduire foule tiko take ratarate ngana opeli mikolo tiko ndoki ratarate kindoki na. Donc ba ye ko séduire foule. Et yango na maman même na France, l'église a solo l'église na biso ba 100 personnes, ba 200 personnes, 80, ba 50, ba 20 personnes, l'église a solo, ba 10 personnes, l'église a solo. L'église aux hommes ba 1000 personnes, et portugais mon bazar on so 10 000. Oli musala portugais wana. Oui bien. A comme une colonne à blâmer. Donc cela veut dire l'église wana et quoi au sévi. L'église a solo maman. L'église n'a pas ba 100 personnes aux hommes ba 80. L'église a solo en général. L'église a solo ya moi. Donc cela veut dire bah toi la Bible est claire. Est-ce que la Bible dit que bah ouais au théâtre fou. Bible dit bah quoi séduire fou. Donc cela veut dire les lots tous au monde en nzembo na tanga landiango ya liboso to moni ayembaki gege. Nana lo bana poto na lo bala Roger Bakapoto. Pas sur Roger Bakapoto mona la kini anga la mona la femme. L'homme de la repentance. Bakomotinda yango nana bijou so ba monter ba tie longno ba tie bolumbu note ozobi mana serment c'est préparé nango mais na yebi mama to lobi ngati naza fidèle tala moi si ba ser église bango to fanya mususu 4 ans ba bi papa mbu ba pasteur à France baza minté lokola yo na benga bango ba mama respect côté ko tata ba sali montagne et ko si mama to na se to ndima na biso te papa mo prophète gloire mola na mama na chamola ba bi to ndima na biso te mama capitaine à la gloire de Jésus-Christ. Tobimisi ministre pe la partie na biso na dek papa age matembo ministre na biso nzamba pambola yo esiko zali inadef toujours likolo mama capitaine on a soutenu na Félix Tshisekedi na Joseph Kabila oui bien FCC OK oui non soutenu ba Félix mon na biso Tshisekedi moto so kaza simala non c'est mon na biso kasai na ko na kaso e ba mon na biso kasai donc bref ninga zali ba to ba yo sebi fou omoni ndanga na mama tolo na se na pesa bino révélation eza na quartier mobo a na France babengaki mwana mama ndanga maître mo Boris Boyebi yasa ni quartier ya bombaka te na kati mikolo ba otobunda na mwana dingo na kati wa inga mvuta ko esa mutu aganga ndanga babengaki mwana mama ndanga maître Boris na pesi mbote les grands champions siko zali ya bombaka nete po yise no ba ba tomasa siko ndanga wana yango ye Moïse Mbia yembi
Et puis, ce qu'on a dit clip à Moïse Mbi, banan ba na clip wala. Ba Eric Mandal, Eric Mandal. Camarade Fali Poupa, camarade ya nani ya héritier Watanamabe. Baza ba garçon ba homme d'affaires ba ça ba faire na bango, Dieu soit loué. Peu importe façon ba ça ba faire na bango. Oyebi Bedachou. Il n'a pas Algérien. Na concert à Moïse Mbe. Ba matin na produit ba oli na mbanga. Et puis album a sali bibom. Oyebi album wana. Ayembeli Yesu te. Et ça le voit ka album a Fali Poupa. Est-ce que vous combat Yesu album wana? Oyebi combat Yesu. Ayembeli ka bolingo net mikolo ba pese $40,000. Faut pas ça la featuring na Fali Poupa. Donc cela veut dire batuluka bambi na tolo ba bondima bisoki na nzembo agege. Est-ce que vous avez preuve wana ya $40,000 ya featuring na mais na za na preuve te mais na des informations biso zo ba journaliste d'investigation. Moi je suis un prophète journaliste d'investigation. Na za na ba preuve te mais na za na ba trace ba topé ba informer biso batasir. Donc cela veut dire clip wana on a battu sur babina et si ba ba nanzala. Ba paye Eric Mandala, homme d'affaires. C'est un païen. Toboïté un jour à Bobo, on a monté ma gloire au Sénat. Les lobbies sont vieux, il y a Popo. Mais puis, on a monté ma bête à solo l'église. Au moins, il était dimanche. Il y a Poli. Si vous avez il y a Poli, tonton, bête à solo à Yesu Massi, il y a Azo Bini, ça va n'a pas moi sur l'église, il y a Poli. La pression motte, il y a Popo, Nicolas, dans l'église, il y a bête à solo. Donc, ça veut dire même Beric Baobo, on a monté ma un jour. Mais au moment où on a su le Lokoana, ba komi nzembo mon frère na biso nani auto sala nzembo mikolo frère na biso Marc Kalambay abi gege après alobi nini abi le gege revient encore nini après ce soir leli to ça na moi po nini wana batu bazala biloko donc cela veut dire maman to komi na mikolo suka église eza ya ko beba yango zo mona ba faux prophète le roi ba Jean Sinsambe ba prophétesse mbunza mabe ba komo prophète a omela encore azolo mona ne obi ko lona zeme ya ko bomamo do ba prophète ba komo bomala bango ba na assassin na yo prophète Solomon les bino le soir ba assassin beaucoup tali felo ba prophète ba faux prophète le roi ba Bob Mageme un pidi qui moko donc général yo prophète de l'union violer moi là-bas a violer frère sœur l'église ya apôtre Kerok Kokoba Zouambo te toza on dibilote to pesi au raison lelo. Donc cela veut dire ba faux prophète ba toana ba ko séduire ba mbiyende ba séduire lelo faux. Donc cela veut dire biloko to mona mama to na se Bible lobi na biso tant to mona basino to sa nini to sa la tension biso ba tout tozo sa la nzambe solo to tant malbanza. Donc c'est clair. Donc maître so Holandi ba ima boko ta na YouTube beta maître Boris ba to bunda na mwana dingo Nikolo. Donc so bozo bunda aganga ba benga mwana mama ndanga. Donc ndanga eza kwa sirène eza ben vocation. Vraiment mais babi alingaka alobaki bolingo nanga siko lokola ifake kota na kati instrument de bimindanga ya gege pe bimindanga kapona ya gege pe bimege pona ya gege ba gege e bimi gege na studio mais non studio so lobi ba micro ngeza sensible obima olobi pe obima be donc maman to lona se pour te dire to komi na tansuka boke ba ye ko séduire foule ba faux prophète, ba faux prophétesse, ba faux pasteur, ba continue. On dit que banganga nyoso bazali banganga, les autres banganga te. Ba comme na ba prophète, na Facebook, nous sommes pas sali l'église. Pour bien savoir ba PC, ba magorodo, impossible tu peux pas accepter. Et ba démon géant même, on dit que ba démon géant ba kitana Sodome et Gomorrhe. On dit que aussi ba titipe na mondo. Ba yeko séduit. Na Sodome et Gomorrhe, on dit que ba démon ba kitana. Balata nzoto ba botisa basi batala bana milai minene tant nzamba ngatuma Sodome bango bazo longoli nzoto moli ya nzoto eko séduire siko basi na Facebook. Donc cela veut dire c'est trop grave nzembo wana bolingo ndanga ya maman ya papa ya frère na so Moïse Mbiye. Donc cela veut dire lelo Roger Baka to pesi raison makambo salobadi frère Roger Baka c'est trop ngako na sawo kanzemo na sawo tiakate mais tant batindi audio on a yokiam. Donc maman tout le c'est regrettable. Sikoyo pona bana nzambe oyo ba continuer kolanda ba nzembo na ko biso to yoka ngo na ba mariage na biso nyo selo sala biso esengo koyema nzembo wana sikoyo to sala nini to ko bi fatigué parce que na meka kolanda ba commentaire ya bande ko bando tena c'est pour ba checker na la page à la maman na pesi mbote na la maman usala kitoko la page la maman que Dieu te bénisse.
na meka kola nango na page ya la mama na meka kola na ba commentaire eza na se les bana na nzambe bakomi fatigué bana nzambe bazoi bate basala nini mais bana nzambe bakomi fatigué sikoyo omoni bango bato bafulu eke na église wana eza pena bana nzambe mingi eza bandoki basorcier diable atinda bango babanda déjà fete na bango lifelo na bango biso na baeglise na biso toonyoko mampwani mpo tozoganye baame cela veut dire baame biso ozoganye ya nzambe oyo mpo toganye bango toomona pasi mais bango baomona pasi te abandi kaka église 6 mois plein bato baye balandi et puis na baeglise oyebiki na baeglise wana basala sangi bandima kufa du jour au jour mais bato baremaka ngo te mpo baa moke mais neti na baeglise na biso mondimiso akufi toyeba mais bango na bafulu wana omona bafula bamama olangana tous les jours bandimi bakufaka nga prophète moko ayebisanga na bi bafulu wana ezala ndeni omona mondimi moko akite esili azongi na ndako motu mpasi akufi mais bato baoyeba ngo te balinga mpe kopase communiqué na nini te et puis bakoassiste mpe bino te bato bakufa du jour yango omoni mama tolo na se nzambe atindilo 20 personnes bakritike église yango ekolaka te ezalaka moke ndima na yo mokolo mpe nzambe otindilo 1000 personnes bakoya tozalaka na mwa ba 100 ba 50 na biso 80 nzambe otindila biso tozala na bango na Sodome Gomorrhe combien de personnes babikaki 4 personnes na Delija Nord combien de personnes babikaki 8 personnes. Donc cela veut dire même 4 personnes baza sauvées dans les bons. Dans les bons. Même une église va y avoir 20 personnes dans les bons. Même vos fingers de cette église on va la gâter dans les bons. Vous avez 40 000. Binoso ben pidik na ben pidik bambunza mabe na bambunza mabe bakapiangu na bakapiangu babobi magema baparla langi asondo mugondo wende enge gugwa. Mais c'est impudicité au sein na lié très sain. Impudicité au sein na lié. Impudicité encore au sein de l'église. Impudicité au sein na lié très sain. Na lié très sain. Bien aimé s'abonner à notre chaîne Tolo la TV. Non, on peut faire une samba pour ça maintenant à parler langue na fana na ke na ke lo baba. Car les jours sont mauvais, Jésus-Christ revient bientôt. Tokotika koloba vérité te. Ata bako finga, bako zongisa le passé, bako loba bibe yebisinga mutu so akomi pa Yesu Masia, akomi mutu asika. Soit disant lobby Paul de Tarse, azalaki Paul, mais azalaki oyo akokai kosala apersekitaki pardon bachrétien, mais ntango akutanaki na nzambe akomisaki ye ya ye akomisaki mwana ye mpe atémoinaki Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na bomoi na ye mpe na bomoi ya bato ebele. Donc nous aussi tokotika te mpo bato bazoloba, tokotika koloba vérité te mpo bato batelemi. Nzambe ayebaki pourquoi bato lokola babiso baprofete muku bato lokola Roger Baka, bato lokola JF Fonge, bato lokola je sais pas bato oyo bazoloba vérité mpo na peuple de Dieu bafongola miso. Mutu na mutu ana département nzambe atie pe mutu na mutu aza na nzela ndenge nzambe azotinda ye, mutu na mutu aza na vocation oyo nzambe atie kati na ye. Mais nyonso tu tokende ka na source moko racheter le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Wana siloga mama to na zina lela siloga na mama. Tobongola mi. Webi ya panzana partout na Paris. Bakilo racheter les temps car les jours. Sauf que solo ba même monter na ngona la mama to. Jésus-Christ revient. Mzamba pambolo mama to na se. Ba suka o ko koloba pote ba ko clôturer na biso et puis to ya susu na sima mikolo pona ko éclaircir na ba audio ba makambo to tiki nanu émission o ekota. Otiki yango ekota totala ndenge nini émission ekotambola epuis tokoya so na deuxième épisode toya na basi audio na makambo nyonso tokoya mpo na tolo na se tolobaka vérité tobukaka lokuta te. Epuis napesi bien aimé na biso papa Yvon Moyembi mbote kala te na koyamba mpe papa Yvon Moyembi mpo na koyeba koéclaircir makambo ebade bana na nzambe oyo bakwei nanu na piège ya mosali na nzambe mosakoli Jean nzambe te bosala keba na Facebook azosenga baami azokoapproche bana na nzambe mpona koyeba kodétruire bavie ya bana na nzambe. Biso bajeune fille tolingi koyoka libala te. mosali na nzambe lokola papa na biso Jansi aza bugar alataka kitoko aza propre. Soki apusani pembeni na yo asenga yo libala yo komona ngo chance okoyeba te ke eza na bandeko ya basi ebele oyo basi bakwei na piège wana yango papa mbuku nzambe atie en cœur mpona kotelema koarrete makambo wana parce que ekweleli mpe mwana na ye ya molimo papa na biso Yvon
Moyembi Nakolo. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, dernier mot est bonjour, bonsoir. Amen. Napesi vraiment liboso merci pas les garder du temple papa Carlos Kalambay na mama tolo na se o ba portanga cœur balinganga nazali na vacances ba benga ba botindelinga ba capti d'écran na bomi papa Lukuta biso toyebi au prophète Zato ko isabate ba montage po ba yebi l'homme de la repentance wa bonso vraiment merci na confiance bwana ngo pona yebi ba benga gibino ba bitala mutu yo kotelaka kut ba bengi tanga moni émission ba bia aoya ko ba ni émission donc botika na soni kapiang mbunza mabe tika na yo mais balana ngole ke émission ba pekisanga ba pe ye kapiang wana tanga ngale ga defo émission pa na bina pekisanga o ye mama tolo na se ba hando na fa kotso mubali nako kokoloba tena ni aye ko bengo ngana lingaka papa ndenga te ya Lukuta yazala nde so na sana hando nanga aulinga so batuna nga nyonso akebo manga pa potre mongo ibara na tangi komo na Congo Brazzaville or ibara na la pire mutu nanga to solo la bia linga nanga pe na linga te tanga kombeli nga comme je les respecte ngana linga ibara linga te ya kito bomaka mune ta linga te so kwa zaka nango bibe biba yo kabso na mba to kuta biso ngana na kute na ba makamba babete un garçon très sympa très bien il parle bien humble très gentil mbunza mabaki ko sala mapa ibara ayeko ko sala pa na yo akeko sala pa prophète Gimola akosenya pa bato belebe bato wana bazo benga ngai bazo kutisa yi aya l'église na panze église bato wana ba écarter azo ko sala maman na biso mo la capitaine de la gloire de Jésus okoko kayetse po maman na abanga na nzambe makasi pas ni kuta za Afrique na Afrique ya metala menga banga nzambe webi maman na piège linga na salari na benga lika na fixe ndao ernios ayamba so moi ça bima esa oyam maintenant na pasteur ne mais na benga na portable na benga na ba mama okovimba makolo te kana ndaka bi papa na okendea ngaka ndako so na sali bisala ndako natali na nga ba prédication na YouTube na ke église mama mo boboto mama oya pesi yo mate yebi kote atazo la sote ab évangéliste pesi yo mate oyebi kote ya te oza perroquet chakuli bondance okaka ba kopesi yo ngokelo obalukili ba bazo kotso bonzambe omoni gezi webi histoire ya gezi ausuka lokola ya gezi oke musika te et na pesi ba gloire mola évangéliste Timba Carlos Aigle batu nyonso nani baba la biso Emerance Mayala na lingake mi mamana abike mamana aza mama banganja aloba na prophétie mongo lelo ekokisama ebike mamana za prophétesse aloba na prophétie mongo na oloba na yo lelo ekokisama ya moni ba mama bongo nzamba wa récompenser lelo ateba mais misusu ti lelo impudicité totale so alinga ke net mikolo ba na ngi ba okene so gini ni Angleterre ba gelete ba okena mi bali na bango wana ke na porte Paul wana ke so na porte Church mba so ka porte la bakela la na hotel kamba hotel ba so na hotel ici ya tolo na sebele mais il faut moyembi samedi o sana émission na mama tolo na se yaka na fiche ya Jansin Nzambe mpidiki wana po o fo bomba arde na mon mama est-ce que mama tolo musala to ça les amabe oyebi ke bamama ebele banga babima victime baobima victime te mama mo jeto bengi so na Angleterre abi papa bolisauve po mobali oyo ayuti kolinga ngai awa asenyenga deja bolumbu resima napesaki ye te nzambe omona ngai mama mo jeto na Angleterre abi papa merci moto aboya koséduire tosauve bato ebele na émission. Nous sommes à www.tolonacé TV, ici à Tolonacé. Nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bien aimé, émission tout ça, pour la bande Nzambe, émission tout ça, pour la corps de Christ, pour la combattre la bande Nzambe, oh ya zwingolu, ya kota l'émission, partager en bien aimé, côté à Wobongo TP, bandeko, bako rater en direct na Facebook, balanda biso na YouTube, s'abonner. Partager message kozala malamu ko na kembo na Nzambe papa mbuku to koyeba kozala na ye susu akoya na koyeba ko annoncer kozala na ye mais lobi ne zappez pas ndoto za na rendez-vous lobi en direct kaka na après-midi à partir de 15h pardon 16h30 15h juste à 16h30 tokozala na évangéliste maman Mami Maka
Maman Mami Maka o asalaki accident na voiture déclassée, voiture epanzana, Maman Mami Maka kufa se pour ministère puissant. Donc le boko Maman Mami Maka Nzambe apambolaka ngo soki atia yango likolo na mutu oyo aza kosouffrir, mutu akoti bakoma, mutu awumbeli na maladie bien aimé, azokosa sortir te nguya ya guérison eza na kati ya Mami Maka parce que Nzambe ye moko azoye na kufa alamusa Nzambe apesaka kaka oyo yo o apesaka biso oyo ye alingi apesa biso pe oyo ebimaka kati na biso eza kaka oyo Nzambe apesi biso. Que le Seigneur vous bénisse. Soki polo Yesu Masi azongi te tokutani na ndiraki ya lobi. Nzamba pambola mon beau frère. Couple Kalambai, papa JC Kalambai et maman Debo Kalambai na Londres. Vacances les kaki malamu boyeba ki kozonga na yebi ke loboko Nzambe ya mema azali kolo na bino pe Nzambe apambola papa Freddy Nzambe apambola yo asala mingi na kati ya libota na yo pe ya ndaku na yo. Yesu Masi azanzambe akotika la Nzambe. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tokutani bongo lobi na maman na évangéliste Mami Maka.